majorité PPRD na majorité nango baza déterminé ya kokabola pouvoir na ba congolais ba kondima bango balobi toza bana mboka toza na besoin mindele te po to résoudre ba problème na biso. C'est ça leur schéma. Obligé de lobby non au dialogue. Politicien mon côté a ken ko kosa bana mboka ke ba politicien ba parti politique et opposition et téléméli président Tshisekedi, c'est faux. To téléméli dialogue, il y a Lokuta, il y a Moïbi, oh il y a PPRD. Comme vous l'avez côté na yo, vous trouvez ça normal? Vous êtes pas konjambo kate pour que nous soyons bado, ba voyou, otina bango ba ko beta biso ba ko menacer biso. C'est normal. Violence mutumo za na monopole na ngote. Yango code pénal livre 2. Et si il résoudrait ba problème wana. So comme délinquant, code pénal ne ko aider yo pour ozonga moto normal. Mais vous s'en sortez qui n'est pas maté population zalaki bino autorité, c'est-à-dire bah chef de parti politique, bah homme politique, les députés, bien sûr crème nion surtout on est qui présent, mais bah image tout le monde qui la télévision qui bah image il y a Somo, il y a Sony, bah toba ko Kima, bah député Kotoyo, bah président bah parti politique, bah qu'est-ce qui bah toba Kima quitté. Oui. To se retirer, to longo esika des heures des allées. OK. Tout ça bah élit du peuple. Bah to bah qui on bah qui ko ga biso bah élit du peuple. Basa bat l'électeur na biso. Toki manani. Des heures de bandits. To se retirer na biso, ici ka 2 heures des aliwana. To préférer. To zo na biso na bandaku. OK. Parce que violence c'est la méthode de l'élite na biso. Pour ça to ba ki to pesa modo de wana. Scandale. Les choses graves, police ezawana, ba bandits bazo menacer population, bazo ba menacer ba konzi. Police ezo tala bango. Comme conséquence, réaction à la population, tala ne bande kwa masugi wana. Ikomi kolela ti. Mabena mutu abandaka. Mabena mutu abandaka. Koyoka ka air moko eleka koloba. Comprendre mutu makazi za makazi te. Mais est-ce que donc vous avez une procédure à déposer plainte de Coco? Déjà on appelle ça ça fuite d'information. Vous qui rapport. Na lobby. Vous qui rapport par exemple dans commandant à ville, dans l'autorité à ville, c'est-à-dire tout ça la rapport dans Monisco. Na bato do de no Monisco to kene ko sala rapport ko. Et bon pourquoi vous sali rapport? To na police nationale to sali réunion na butu na général Ganya. Ayeli biso ba policier atandi bango après bango abino mokonzi moko sokate mobulu zalate apesi biso ba policier. Et comme meeting bandi ba policier ba yaki badala to lala na bango wana ba retirer bango ba na ba policier musu ba che bango wana. Allez ba voyez ba koti ba legi ba policier ba koti bazoya policier eta la bango. Mais non on va reprocher ça ko beta. Donc ko beta bateau. Mais bateau wana ba ina ba bambu ba bani ko beta population. Quand on a le mutu a télé mi ota meeting kwa kaka bambu na mkongo bam. Niongo zo ba beto bambu na mkongo. Obine sala wana nzoto. Bateau bango ba beta ki na cas de légitime défense ba s'en prendre na bango. Bateau wote sika mususu te. Po bateau monika bango ko ba population ba yona na meeting. Nzoko bango ba bani ko beta bango. Même so oh yo ko boma na likofi. Mais ce que si mimona na ya beta akododo akolanda yo. Do bato basakena baza basi de monte baza bana na bango te po bango bazo film bana beta bango. Ba réagir. Tobi que police nationale les awana et qu'on maîtriser la situation. On a préféré tokende police nationale ça na musala nango. Donc bref, OK. Biso meeting ezalaki ko pesa message. Omoni lelo confusion za na kati ya mboka. Bato bakanisi ba opposa ba kabwani. Bato ba kolela. Partout na koleka peuple azo kolela. Un message moko injurié. To pesi message ya non glissement des injuriés. To pesi message na respect à constitution des injuriés. To lenga kitolo ba biso nyoso. Bongo siko bandeko balobaki kutu balobi kutu rien. Le tombala na junior soka mataka wana. Et ça kola ya mawa.
lolaka ya bobengani banga bayoka yango bayoka kite bana mingi batondaki wana baleli bazwa ingilisme vitamine to elaki ba metala ba elono so ingilisme na lo ya Tshisekedi misi eyaki ezongi ndako ezo traîner banga balobani mais ndangalel mais bon c'est donc OK biso toza na référence constitution constitution ici résout de makambo nyonso ya Congo tolobi tosa mobeko ekotosa yo eza injurier OK bato baza censé akopesa ndeko Kabila conseil ezaka ba conseil na ye to biso nyonso bana mboka toza na droit akopesa ye conseil toyebisi ye ke omoni lelo Congo eza kwa terrain football tout politicien oyo akotaka zwaka mandat na présidence na sénat na assemblée provinciale eza mandat donc okota terrain football soki minute ekoki soki omona équipe moko koluka ezwa batante ekomolala na stade de martyr ekomosango bandako peuple akolinga te mpo eza stade moko basaka nango baentraînement stade ya bato nyonso c'est ça les institutions donc mandat na yo soki ekoki bima na match esili bozonga na bandako na bino la vie continue mais ndeko kovengila yani sikoyo toye ko rappeler OK congolais nyonso ba disposition constitutionnelle wapi ba propos mais ingénieur ndeko kovengila eloko propos ingénieur ezate bato bako inquiétude eza wapi OK bato nde bakanisaka kata opposition bato bakabwani tika na sembolela yo bato baleli babi oh dynamique eza eloko nini Tshisekedi aza koto oyo dynamique eza koto oyo opposition ekabwani opposition ekabwani te opposition ekabwani te toza awa tolobi non au dialogue parmi les messages donnés dialogue nini tozoba non dialogue convoqué par ndeko Kabila dialogue wana ata bamati na masanza ata bauti lolo bakiti bakozwa mutu te bakozwa nde G7 wana badialogue yango omoni dialogue oyo bango bayaki nango wana ya mabe oyo biso toboyi ntango toboyi dialogue ya ndeko Kabila bato mosusu baye na message ya mabe balobi comment président Tshisekedi alobeli dialogue biso toza contre dialogue or congolais moko te ndeko Willy aucun président ya parti politique moko na Congo aucun parti politique na Congo oyo ke soki lelo mundela alobi Congo il faut un dialogue tous avoir résolution pour na kotia kimia na mboka parti politique moko eboya ezate individu congolais moko akoboya azate comprendre mais comme dialogue ya ndeko Kabila a consulté ba mwana ntemi boyebi soro na bango ba Steve Mbika boyebi ba soro na bango ba tutu ya consulter ki wana ba s'appelle ba petit amso ba s'appelle wa ba consulter ki bango ba maman maraîchère alembi pe melaki na pour consulter a délégué ba gouverneur ba consulter asisi ko tina ba gouverneur ba consulter atindi patron ba service aner a consulter ndeko Willy baké ko proposer ba do poste ministériel yo lingi tondima oui na dialogue ndeko Kabila bakena ko proposer te ndeko kovengila bakendaki ko proposer te oza journaliste bakendaki ko yoka bato pardon bakendaki ko yoka moko ngana lingi otika la journaliste ko yoka bato ngana lingi otika la journaliste mais ngape fona recadrer na lobi boy OK tango ndeko Kaleva ke ko mona bato ake ko proposer ba poste yo zalaki te tout na ba président ba parti politique na ba secrétaire général ba ko likambo ba poste en dernier IDPS et se retirer dans pré-dialogue. Pour quel motif? Va proposer un poste à vice-présidence, va proposer un primature. En Italie. Donc, majorité, peuple de la majorité, baza déterminé, il y a un pouvoir, na ba Congolais ba kondima. Bango lobi toza bana mboka, toza na besoin mindele te po to résoudre le problème na biso. C'est ça leur schéma. Obligé de lobby non au dialogue. Politicien mon côté a que nous kosa bana mboka ke ba politicien ba parti politique et opposition et téléméli président Tshisekedi, c'est faux.
totelemeli dialogue ya lokuta ya moyibi oyo ya PPRD na majorité dans son ensemble toboyi yango UDPS tolobi oui naesaki oke non les vieux omoni lelo les vieux tomalanda les B50 mukonga nzoko les vieux debout congolais c'est vrai bato bakolaka mais nako renvoyer batu moi exemple mon pote va comprendre bien obi film à mettre paille mettre paille azaki grand sportif mais tant à koli ba petit moko sportif ba kola ba chaque champ ba petit moko ba kola ba kateke baza na technique kolega ye baza mayele kolega ye mais ko fete peut-être alali boy yo yé to sima pomboka pas double ozana C biloko via za na yango. Donc malgré le poids de l'âge, malgré convalescence naie, grand technicien dans ma solo politique. Azo confondre Karabado. Il y a un émission qui Ndeko Willy, une émission les gars qui Tshisekedi n'est pas à vendre et il ne sera jamais vendu. Donc bref, d'une manière officielle, IDPS za ko kabonate. IDPS za ko kabonate. Ndeko Tshisekedi président ya UDPS na bino IDPS dans l'ensemble bobimi na masolo matali dialogue. Mais biso tolobi ke eza droit na biso ya koboya ko kana stable na bango. Boyebi ke ba élection les gars qui mabe. Tozeli imperium, tozeli makambo ebele. Tire le komino, mandat la bien fait na souka. Mais oui. Pourquoi bolingi to partager na bino? Pourquoi les lots opposition est comme lengi? Il faut partager pouvoir là. Pourquoi bolingi pe bo solo la te? Molobi eza droit na bino ko boya ko dialogue. Résolution 2098 ezali ya Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce qui Conseil de sécurité des Nations Unies est côté à l'œuvre pour le dialogue au Congo. Ndeko Willy Mutumo aza contre le dialogue aux Alate. Mais comme la communauté internationale, ezana makambo ndeko Kabila zo salate. Ndeko Willy oke no kota kuno ke no lukani po mikolo dota mulaka omoni dona système basango mais biso tozaka na mungu biso totamona na mungu basenzi ndeko Willy mungu basenzi ngelo bani soko za mochopi keba na mungu basenzi zo ote donc to sopi mungu basenzi na majorité bakokata na katana o bamoni na bamoni te donc toza déterminé to kitisa avion wana ya majorité atterrissage forcé. Atterrissage forcé bako tubela télévision. O moni G7 asali wana eza extrait à tubela. Nano ba tubelité, eza extrait à tubela. Mais ndeko ko voir tangi kombo à G7. Comprendre? Donc ba tubaye baké IDPS. Eza na parti politique mogoté, eza na rang IDPS. IDPS est Bundi, premier combat IDPS, le multipartisme au Congo. Tous les partis politiques et Botami Sima IDPS. IDPS c'est quoi ça la jaloux na parti politique Moroté. IDPS c'est quoi la parti politique Moroté ou Willy Naïb Sarayo. Les descendants de Tshisekedi, de Thomas Landa Junior, champion du Congo en 2011. To betaka, petoko betaka kaka. Donc le loba de faut pas tirer débat. Pour comparer la IDPS, n'a pas parti songolo par terre. Mais de la parti Moroté na Congo. Ok, d'accord. Na organisation politique to bangate. Mais de kokoko tu kotanga makamo matali. Permettez na sisa makamo. Moi makamo important ni makamo makamo oyo. Makamo ba geste dans le peuple linga ngote. Ngane na utuna mitu. Peuple azo linga e ba makamo na ya. Il y a le B50 et le vieux Tchenti c'est le vieux Tomalanda. Autrement dit mettre pas les grands techniciens. Azo bamba batu na sena nenga osakana te. Ndeko Willy batu ba okanisa ke toza district, toza district. Toza district. Toza na expérience, pe toza na technicité politique. Ya osakana te. Mais là toza regretter ba type. Obi type na. Hein? Ba vendeur d'homme. Tipo ba koti na kata IDPS. Yango to lancé opération Mulungi. Na kata IDPS pour que to permettre na président national à revoir ba nomination ya ba responsable na niveau ya IDPS.
batipotipo baza na kati. Pour vous reconnaître quand même que quand il de pèse moi ba virus pèse ali. Mais bien wana tipo virus yo bien ngo virus nga bien ngo batipotipo. Donc tipotipo eza bato batekaka bato. Bato boka nzala na libumu te boka nzala na mutu. Moniso mutu akomongo nzala na mutu. Akozwa kisi alekisi mama na ye. Akozwa kisi alekisi mwana na ye. Akozwa kisi ateki mwasi. Nzala soki mati na mutu ezaka mabe. Donc batipotipo nzala ekoti na mutu. Siko baye ko se déverser na IDPS. Dialogue. Ok, bango bazo belela dialogue ya ndeko Kabila. Donc soki yoki mutu aloba dialogue ya ndeko Kabila, cela veut dire demande d'emploi. Ake koluka musala na majorité. Dialogue oyo biso de kokende ezali dialogue de fandi na communauté internationale. Yebisa ngai qualité nini PPRD eza nango na bato bakendaki pré-dialogue baza nango face ya communauté internationale. Donc communauté internationale nane ningali te bino boke préparer masolo ya dialogue. Bon, popo mema biso na schéma nini? Na schéma zunguluke? Motuna nangeza na schéma ya bato balia bazwaki temps kolia bakozwa pe temps kosanza. Bakosanza biloko baliaki eza biloko na bango. Motuna nangeza li boye lelo ndeko kovengila yo lokola député national oyoki yo moko bandeko ya G7 oyo balongwe bazali quand même ebele ezaki parmi ba figure de proue ya opposition plutôt ya majorité présidentielle lelo bakei pona yo okoyebisa bango courage décision na bango eza décision moko oyo ba manyoli to beaucoup tala bango lelo na liste ya bato opposition to bato basa na centre quand même beaucoup le balini pona bango pose la décision ndema pour vous avez courage vous avez réfléchi na toko encourager ba pour destination ya majorité ils ont en affaire mutuma ko ndinga ke na affaire azakati destination à bateau wana ils en faire donc pour bima qui m'en faire il faut savoir na mayelo raisonner vous avez na courage comprendre nazo ko encourager ba mais nazo kama bon moi biso to bata liste du gola liste miso za mi bale mais biso to na liste du gola liste mo na se mo di ko le total nazo kama ne bango bolobi bo se retirer na ndeko Kabila mais boza la fin Congo ezakaka pouvoir opposition bolobi bo se retirer pa ndeko Kabila boza bolobi boza na bino na besoin opposition ti est-ce ba propos na bazo mesira opposition tout ça ba élu du peuple ba représenter un peuple yo lobi non tout ça na opposition ti siko par rapport à la constitution boza wapi ni chaud ni froid ils ont suspect ba beti jeu to biso to bengaka qui perd gagne ba tona bazaka ma kasi na qui perd gagne engelo baning obligé qui perd gagne yo lo ba yo eza damu oyo soko to beta il faut tu na ba point il faut tu na siko qui perd gagne wana ba beti yango siko yo ba séduire le peuple ba boy comme peuple alingi sur ba de majorité te po ba doka nzaka peuple alingi Kabila te majorité de peuple alingi bango te banyokoli peuple na biso undima te de wiso bani ko loba makambo basala biso okama nini nazala bonne santé okama nini nakoma député okokama banyokola biso na degré moko pasi bamonisa biso yango moni balinga kobatama ndenge Kabila te eza bango nyonso ne peuple alingi bango te siko babetiki pere gane baba comme peuple alingi bata majorité te bango babima siko na lo wana peuple akokela bango mao baboyeki ndeko Kabila baza boye peuple asense bango te baza baboyi maçon na kati baza bamaçon baza baingénieur oyo batonga majorité présidentielle siko bango babetiki pere gane baséduire le peuple mais bozo se situé wapi mais il faut pas à la série beaucoup partager presque ba demande moko ba idéologie moko sika bandeko ya G7 bandeko ndeko kofona sisa bandeko ya G7 bango bako senga respect à constitution bandeko ya G7
bango pe ba kosenga ka élection et ça la mana de lait bandeko ya G7 ba kosenga alternance bango ba élection talaka bango te kosenga pe alternance te bango baza majamba majorité peuple a voté bango te bon ba comment wana ndenge nini tuna bango question base kuna za nomination les nommés obi discours les nommés to bongo bosa discours les nommés bango bazwaki ba quota. Ils ont dit monnayer leur poids politique. Si vous voulez un entraînement, vous avez dossier, vous avez formé, vous avez maître. Vous formé, vous avez se défendre. Vous avez défendre le Congo, vous avez défendre le peuple. Vous avez besoin de dossier, vous avez besoin d'entraînement, vous avez besoin de gagner. Donc, ils ont le kaka, Zoua, moi, ça s'appelle Moninga, Bami Saleli Zoua. Baza na schéma autre que opposition que peuple congolais. Et yango bango babi baza na tina peuple. Batola baza mieux informé na évolution de la politique congolaise. Sur le plan international et puis sur le plan national. Ba yebi carte d'Ezobeta. Mais vous encouragez bango pambate babay que na encourager bango parce que biso ba rejoindre bango baté belé. Ah, bino de webi déjà banani ba ko rejoindre. Ngana biso to boaki mungo basenzi esika michope ezali. Donc eko majorité ko kata na kata. Ndeko Kabila na sina loba ngombala ebele awa ndeko wi. Atikala ye moko na libota na ye, atikala na ye. Bato asana bangwana. Bazolo ba clair, bango ba totondi yoti. Donc bango ba na bango kolia, bazana besoin ndeko Kabila ti. Mande tikali eteni, 4 sekei, eteni moko tikali. Pour maner ça na biteni misatu, mitano. Minekei, to tikali eteni moko. Ne eteni o etikali wana. Asoso. Makashi obiso to zanango, majorité est zanango te. Mayele obiso to zanango, majorité est zanango te. Makambo ba ngo sala. To sala bango ya plus que wana. Donc ba okokati. Pour l'amour du Congo. Est-ce que ça mabe ya kosenga ndeko Kabila? Abima na kimia. Est-ce que na boboto na bolingo ya Congo, ça c'est bétate, Congolais kangamate, Congolais kufate, désordre ezalate. Est-ce que conseil wala sote ndo pesa yango? Ça peut ka conseil mabe? Bolimbi sindeko. Ça peut ka banji? Nani aebisi na bino opposition kendeko Kabila akokendate. Tondeko Kabila hier azana besoin abriguer mandat, troisième mandat, tondeko Kabila azana oui. Koloba ezalaka na monoko te. Balobaka na ba geste, balobaka na comportement. Mutu alobaka na makambo ebele ngana kotaloka we buyebi na lobi noni so na pekisi likambo yebi na pekisi likambo so na pe asepeli likambo kana na tali oyebi na sepeli na likambo sali wana na bino continue so na bino tika koyeba donc kolobeza na ba forme ebele mais politiquement ndeko Kabila lakisi ki comment pays lokola Congo be élection moins cher comme tele ba gouverner balobi mbongo ezati c'est un scandale matata pono ye moko nenga zawana ako côté de bon approche de organiser l'élection au Congo présidentielle législative provinciale locale na bon matata pono ndeko bempe ako côté de bon approche na ye organiser l'élection abimisi mbongo l'élection ça ba mbongo wapi ba sa bato mbongo nazo yebisa yo Moïse Katumbi ako côté de bon approche abimisi atie mbongo na kesi ya Congo ba l'élection ça na Congo bazana mbongo bato zo mona wana. Mais comment un individu va dans bon capable d'organiser l'élection? Mais Congo comme pays, ils ont un bon gouvernement. Depuis ma tata pour à l'aise. Ils sont à l'aise. Comment ils ont un bon gouvernement pour organiser l'élection? Oh. Mais tu as 5 papiers duplicataires. Na 20 touk. Tu organises l'élection à gouverner dans la ville. C'est ça. Osoma kit jani, batou que ça les touche. Papier duplicateur de 4 ans comme babilete. Tout ça a besoin d'imprimer. To 4 ans kaka. Babilete na papier duplicateur. Tu organises l'élection qui mouta kei.
Combien de millions? Et ça va millionnaire. Mais ndeko kofu et ça comme franc congolais. Mais bino na franc congolais dans la totale bino moko position senga ba élection crédible bien organisée pour na ko organiser ba élection ya crédible bien organisée sans que ba tricherie makambo ya là et c'est ba élection na moyen de ko la ekokenda liboso c'est ba élection masale mais yo to mona kizali facile. Na la question déjà que ndenge nini matata chef à gouvernement lobi que mbongo ezate pour la élection. C'est un mauvais message. Et c'est un insulte pour le Congo. Bah, recette de ça, Congo, je suis un député national. Nabi ba recette dans chaque secteur. Monsieur le Premier ministre, Sagelo Baké, bon, vous êtes bon à Congo, à ce finga Congolais, à ce finga Congo. Boulingi bon même à Congo, wapi. Au moins, et là, ils ont un désordre, boye, ils ont un politicien, ils ont la vérité. Parce que, je donne un exemple. Toujours qu'il y a une opposition. Toujours qu'il y a des opposants qui défendent les valeurs. Toujours qu'il y a des opposants qui régler les comptes. La carte opposition. La carte opposition. Ok. Balongolaki na babengana na musala, balongolaki na musala, akomi na kanda. Toujours qu'il y a des opposants qui nzale longo na libumu ekomi na mutu. Yo pona ye azoluka kaka ndenge nini na traverser na côté ya majorité. Comprends? Trois catégories d'opposants. Sikoyo, bato musu ba komo komone, bon quatrième catégorie ezali ba type type. Yo sona catégorie ni. Première catégorie. Bato ba ko défendre ba valeur. Puis on a IDPS. Première catégorie. Comprends? To défendre ba valeur. To se préparer pour un combat démocratique. Mais ndeko. To na ba arme tout pour na bunda yango. Oui. Mais sikoyo, ba komo ko monter bato. Ba monter bato yo, ba jouer jeunesse ya Congo, o ba lingaka politique, neti ba obligé, neti ba kicker. O mo ba jouer à kicker. O ba jouer de mo aterma kawo. Ba tira ka ye. Ba comme si jeunesse le ko la kicker. Jeunesse za kicker. Jeunesse ba zana kata ba parti politique pour na ko bundela intérêt ya mboka. Lelo Congo zo traverser un grand danger. Ba exclure ba jeune. Va voter, va participer dans l'élection. Et puis les partis politiques sont tranquilles. Baza paye à l'aise. Mais bateau va se voter, bino, baza exclu la course. Mais jeunesse c'est là les gars. C'est pas normal. Ou un meeting na yo, où l'on peut un message à la nation. Message na bateau ba yewana. Solution ni boyenang. Non, ils avaient un J. Mais il y a un bateau qui proche la opposition. Biso très bien. Il y a un reproché bien la position. Hollanda qui ne commande très bien à point de presse. Comment est-ce que Bino Azolobela meeting il y a Sainte-Thérèse. Mais meeting il y a GD. Il y a meeting. Siko bolingo so siko yo. Ndeko lisanga ye. Alors bien soutenir Ndeko Tshisekedi. Mais ailleurs wana ou les bisabino ozo soutenir Tshisekedi, ozo soutenir IDPS. Na ba moyen nini, na schéma nini. Banji. Iye so ba wela ki mwasi, so ba wela ki mbongo, so ba basaki kopi nini simbite ina Ndeko Kamere. Donc Ndeko Kamere komi na lisanga ko sala ba jemo robo na kati ya politique. Eza méthode ya mabe. Tous on a besoin de Njiri wana ti. Na Congo toyebi nani azali nani. Et surtout que le peuple a d'autres labino. Au moins le peuple au badongo zo bango mazo kosa. Ezali peuple au bango bango. Aokimisa bango mbango. Le même peuple ga wana. Ezali ko la mbwana so bokola so zo lesa été akobalukela. Donc discours wana ezali Njiri. Comprendre? Tous on a besoin les lots Tshisekedi azali patrimoine national na Congo. Tous on a besoin to kende na combat na biso jusqu'au bon port. To ko ko mema ba injurité, ba aventurité, ba théâtre sima Tshisekedi. Ndeko Kovengi. Et comme ça la dignité. OK. Parce que c'est lui le père de la démocratie. À la constance na lutte
atala aja comme nango tina bokoko mais azo bouda kaka est-ce que interpeller pas politicien mususu te méthode de lutte il y a des personnes à non violence mais commencer à monter des jeunes contre des partis politiques ngala d'accord na moté il faut ba parti politique où ils ont prendre démocratie et distinguer na ba ligue de jeunes na ba conférence na ba colloque c'est quoi loi électorale ba jeunes belé ba maîtriser moté oh il faut ça la siko lokole elamba na kati ya nzoto ya moto loi électorale ndeko kovengila tobandi c'est ça les soucis motina ezali ndeko kovengila biso depuis tobandi lit ba injure toyebi yango te to apotaka ba critique na gestion ya mboka dans chaque domaine to te monter critique parce que nous avons un programme nous avons un budget tout ça na droit de contrôler bino il y a mettre un avis ça c'est notre rôle le faire n'est pas dire que tu vas insulter ça c'est faux d'accord donc il faut un homme politique un responsable bateau balingi bateau prôner alternative il faut contrôler l'olemo ndeko kovengila yo ozali oza député bilenge bana bakosepela na bainjurité na scène politique na majorité comme na opposition bino banso faut pas se vexer na lobi te kaka na majorité d'accord na kati ya opposition pe na lobi te eza na certain groupe de gens yango bakoloba ko opposition eza divisé te opposition eza divisé te OK comprendre ndeko lisanga lelo aza na opposition nini bino boza na opposition nini na lobi ndeko lisanga aza na ba problème na kati ya opposition OK il a été sanctionné par rapport au comportement de l'opposition lelo asali a passé aux aveux asali tubela asali esakolo ya mawa na ndenge afingaka Tshisekedi avant concertation na ndenge atournaka mokongo epai ya Tshisekedi a reconnaître que mabe na ye asala Tshisekedi mabe asala IDPS atubeli yango eke IDPS elimbisi ye comprendre pour alakisa ke IDPS elimbisi ye a organisé meeting a invité jeunesse ya IDPS et à koka meeting donc opposition eza ya kokabwana te d'accord opposition toza na vision kaka moko dialogue oyo ya Kabila mutu moko alingi yango aza te on a selon bino nalobi selon toute l'opposition mutu moko alingi kodialogue na Kabila aza te parce que peuple alingi yango te mais dialogue oyo eza prôné la communauté internationale selon la résolution 2098 ce qui communauté internationale est décidé de Willy. Je ne vois pas quel est ce parti politique, quel est ce politicien ou à sa casse que la communauté internationale a besoin. Pour que on a aussi passé les preuves. Toké en 2011 tu gagnes l'élection. Pourquoi président Tshisekedi a salade? C'est la communauté internationale, il y a pas caprice là-bas, il y a pas raison là-bas belé et bloqué pas la force. Pas bloquer biso. D'où on ne peut que marcher en collaboration avec la communauté internationale pour te trouver problème n'a pas problème où ils sont la Congo mais ceux qui n'ont pas des oloba oh non nous sommes des Congolais doit trouver solution nous sommes entre nous les Congolais mutambo izawana parce que bato wana bakotisa nzala na kati ya Congo ba parti politique ya nzala ezali so ba tshekabo mbanga bakoki ndeko kovengila bato ba déverser na piège wana te pour ba makasi na piège wana na proposition baza makasi na yango toboyi ke toya c'est faire le ridicule na koluka ko partager pouvoir na koluka kolia ndenge pour bato position mingi baoloba o bango baliaki tour na bango koki biso pe ekomi tour na biso ezaki moyibi politicien ayaka kolia te politicien ayaka kosalela ekolo mpe kosalela peuple vie ya Congo échangé Congo bandela ezala malamu baprovince bandela batrain kota bacamion ekendeke bataxi ezala na baprovince nyonso oyo toleke kufa bato baka nde koservir mais oyo ekomi classe politique ya balei ya bato ya nzala totondi te euti wapi tolingi catégorie ya classe politique wana te yango omoni lelo atterrissage ezosalema les passagers
de Boeing MP. Hein? Bazo pour atterrir. Ce qu'on va traverser la zone de turbulence. Bato ba ko bimana ba voie de sauvetage na ba ko bibuaka na zamba na mai. Donc ba ko bibuaka parce que ba moni kuna aéroport ba kita kuna eza enfer. Lisi fait là aussi là-bas. Ndeko Kovengila na quelques minutes Otokomi na souka pratiquement émission débordée même. Il y a député national, rentré parlementaire et Salamaki depuis le 15 septembre. Oyo, Ndeko Beminako alobi, il faut contrôle parlementaire et Salama à un niveau même il y a institutions surtout, notamment Makamo Matali budget, boni budget zali dispatché, Bakosa et Lango le Lenge Kani. Pambate Yuchukul Balikamoukwa Motuya alobi que Ndeko Matata Ponyo premier ministre alobi que beaucoup de l'élection des et pourtant ma bilan beaucoup fallait ça. Il faut initier le contrôle parlementaire pour envoyer le budget tambo et utiliser le lengeli. De Kokovo, le député national et siégeant dans 4 hémicycles, mais tout y a un autre qui le lengeli dans quelques minutes. On a un autre cas. Propos à président Obé, c'est comme ça. Depuis le début de la législature de Bissau, budget est pour convaincre les opposants. Pour ce que le programme du gouvernement, le budget, le Congo, la situation congolaise, tu sens que ce budget est une solution au Congo. Na kati ya via Congolais. Mais na kati ya Congo. Yango zomona batongi hôtel du gouvernement. Mbongo uta na budget, uta na poche. Batongi bake osala bokanga lonjo. Mbongo uta na budget, uta na poche na ba partenaire. Donc, budget c'est la fantaisie. Est-ce que ça m'a député pour démontrer comment est-ce que pas mal de les alliés 4e année dans le parlement. Bah support les alliés. Chaque groupe parlementaire peut un point de vue par rapport à budget. Je vois support. Livre bleu à parlement les alliés. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons au niveau du parlement, et ça n'a qu'à livre bleu à parler. Il y a l'Assemblée nationale, c'est le budget qui doit transformer le Congo et la vie des Congolais. Okay. Ce n'est pas les consciambiles, les combines la nuit. Non. Donc, Nazat d'accord le long de CPLI que le président Aubin a reconnaître que l'exécution du budget est la fantaisie. Si après ce que nous va se découvrir dans la majorité. Mbilinga Bilingezali, et bien tout là. Banani va défendre le Congo, banani va défendre les Congolais par rapport il y a ma vision et ma proposition va servir ma peuple pour que vie n'a changer. Nous allons le voir. Okay. Et en conclusion, nakolo baboy. OK. Nazo ko interpeller ba gens il y a ba parti politique d'opposition. Nako banda ba réunion na ba jeune il y a ba parti politique d'opposition toute tendance confondue parce que il faut te préparer na bango bombe électorale parce que la ville de Kinshasa est une double mission il y a pour sécuriser pas élection on a idée oui. Il y a des pratiques il y a ma baie. Donc, tu as la rencontre dans Bango pour te préparer bombe électorale. Na kati ya ville ya Kinshasa parce que na ebisa ki bino opération Kanga Muyibi depuis l'année passée. L'opération Kanga Muyibi doit faire son affaire. Kovengila to comme la sous émission to Tondio Botondi. Ngapela Tondio Botondi ba ndeko diaspora bazana kimia ba yeba ke bitumbe za makasi tozo elongo na bango tokolonga bitumbo. Merci bien. Molobeli azali wana. Merci na Tondi équipe technique Mobimba oyo ba compagnie ki biso na poko lelo ndeko Pamphile ndeko Sele ndeko Titi ba ndeko ba son tout Tony Botondi de to kutani na rediffusion et puis